bino bato bomesana koloba mabe ya Quadra. Peu importe nazo le bango parce qu'il n'est pas parfait. Kofi na ba mabe mususu pe peut-être sala pe batu on nga pe na yebité parce que naza anthropomorphique te na yeba Kofi pisika zali o azo sala pe na minute tito sala émission mais mutu o ya mona ka pe liso mona ka za bobele nzambe mais na auto moni makomi zo ba nzoto lela na batu basa ko lela présence ya Kofi Olomide et couvra ki bande konyon so pe ba ya kité to mona ki jana na zala ki wana to mona ki bande konyon so soit problème ke ni mena cadre ya musique to mona ki papa na biso Kofi Olomide ayaki wana consolaki motema ndeko so faire rigola malgré akenda bima ko orchestre si ça contraté akdei ba emba nzembo asala ngo clip te mais atala ki nyonso wana te ayaki alors ele kona pe na osenga na ba papa nyonso tu ya musique vous amité ma munene ya ko supporter bana na tango apasi nde to mona naka to zela te que so ezaki par exemple faire rigola kufaki est-ce que pepe no bozana bolinga boyate. Non, présence d'amis les acquis très important. Toko le très important, toko le très importante. Toko le que votre présence est acquis importante et n'ami sous nabiso. Non, les acquis très importante. Il fallait bozala pour épée ça fait rigoler ma cassi. Ozwa Kofi, o kitisae na se ma papa. Na Katia Congo c'est officiel plus télévision. On est là pour honorer nos artistes. Je souhaiterais un jour voir l'un de nos musiciens en dehors de Kofi Olomide faire ce que Kofi Olomide a fait, même au-delà. Quelle est la place de nous lancer que dans les critiques, dans les insultes, dans les injures? Ça ne construit rien du tout. Ça ne construit rien du tout. 45 ans de la musique, 45 ans de carrière. Tobandi Siko. Ba YouTuber bozana sima. Ken Piana, ba leader. Bino bozana sima pour ta on se tanga bi bozaki kité. To be papa mso Zakari baba baswe ba Serge Kayembe. Ba tu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin. Ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait il a ta mabe. Maison divine. A bon salibinoté. A tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divine. Badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Kinshasa Mboka te lobinga yona wabino perso donda kala bobet Cindy 2 le kama masi biso to kaka na makamango ya bien boboliko buka lokuta kasikote kamboka te toke directement le long na masolo ka ya Quadra Kofi Olomide tozolo bila 45 ans de carrière na ye to ebite na batanga ba 1983 Bakroni mama na bakroni papa bozalaka wapi pour atolo la parcours ko ya Kofi Olomide par rapport à 45 ans de sa carrière Kofi fi tout na bengi bino Kofiette tout na bengi bino Cindy Cœur Cindy Show mama si tout na bengi bino Cindy de tout boya pena bovanda wana liboso na bengi ba YouTuber bovana na deuxième rangée na bengi ba journaliste professionnel quoi ba Zakari baba baso ba Serge Kayembe bovana na bali boso pemeni ya ba Kofiette tout po bino nde boyebi histoire to bengi Hélène Kalema je répète bien Hélène Kalema quoi triple H vanda mupandia ba Zakari baba baso parce que ils ont fait partir na ba kolo histoire. Tobengi Mami Lela Mère Vandaboy Mère Kanzakou paix à ton âme paix à son âme Azesu na bon moïté Atika bisokala to chesko Mami Lela mupandi wana Caribou variété pour en faire partir to luki ba Marc Tabou ba onde to bengi ba zala ba koto oh ba onyon so ba no ba Ken Piana ba nani bwana sima ba idor bwana sima Pobino, boza nous akolo histoire ti. Potroye bonka awa. Tant pour ça là, a ton registre d'appel. Celui to lobby boy présent. Présenté. So za la kité yaya.
kozala pressé te soki na ba bengi yo te kozala pressé ko ndima présenter soki ba bengi yo te yangi maemoko aloba yango. Big dédicace à tous nos fidèles téléspectateurs de Congo et Sengo officiel plus télévision na ebike boza et belé le bovandi bobi la ba obet to moni yo te mikole belé maman ozo yo kanate actualité nzoto pe ninganaka. Oui, que la pandémie, oh, y a coronavirus, oh, yo, bah, grippe, mort, comment koye la biso, ah, tu comprendras les sous moi, je continue toujours à dire aux parents, protégez vos enfants, évitez la salutation à ma boko. Distanciation, c'est très important parce que actuellement, poussière est là partout. Na étendu sur la ville, province de Kinshasa, même na RDC mobile, bah, tu la kaka, koso, bah, tu vas koso, bah, tu vas enrhumé, grippe est là bêta. En tout cas, combiner le traitement avec des antibiotiques, bon combiner yango na ba vitamine, otoko tchaloko la ba vitamine C pour na renforcer ba système immunitaire na biso, bo lia ba fruits et légumes mingi, bo associer yango pe na ba anti-tout, na ba tisane et ko sunga biso. Na ba ndeko pe boza fort okoko ta vunga ne ba bain d'inhalation, bo ki pe ko sala yango parce que c'est très fort, ça dérange les enfants et ce n'est pas bien, il faut pas négliger. Ils ont créé des courbatures, ils ont la fièvre, des maux de tête, il n'y a pas moyen de s'élever. Donc, nous ils ont que tous allons toujours, il y a qu'on se protéger. Directement, tu as l'actualité, les biso tozo lobela préambule, il y a le solo, na biso mokolo moi lelo, ils allaient 45 ans de carrière, il y a Koffi Olomide. Berlive, directement, au télébiso photo oyo, pendant que nous avons ça la petite lecture nanga. Artiste Koffi Olomide, intronisé en Côte d'Ivoire. La star congolaise y est pour célébrer ses 45 ans de carrière glorieuse en Côte d'Ivoire, coïncidant avec la tenue sur place du FEMOI 2023. FEMOI 2023, bomoni nengenini quadra alati. Bomona lo lengenini ba honorer pas bande qu'on a biso à Côte d'Ivoire. En tout cas, mes frères de la Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, j'aimerais premièrement m'adresser à vous. Merci d'avoir honoré la personne congolaise. Quand nous voyons Koffi Olomide, il représente la République démocratique du Congo. Il représente la culture congolaise. Et il a été honoré, intronisé au sein de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce que je peux juste vous dire en un mot, vous êtes de personnes raisonnables, des personnes remplies de bonne foi, des personnes remplies de bonne volonté, remplies de l'amour, remplies de la bénédicité. Laisse que les dieux tout-puissants qui vous a créé puissent vous faire du bien, puissent vous récompenser. Vous n'avez pas seulement honoré Koffi Olomide, mais vous avez honoré la République démocratique du Congo. Directement, nous voyons les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Vous l'avez honoré, car vous avez accepté notre culture. Quand vous avez intronisé Koffi Olomide, cela veut dire que vous avez accepté aussi la culture congolaise. Vous avez reconnu le vrai valeur de Koffi Olomide. Pendant qu'il est châtié, il est négligé, pendant qu'il est critiqué, il est indigné par ses frères, mais vous l'avez reconnu, vous l'avez considéré, vous l'avez donné la place. Et c'est de la même manière que nous les Congolais, nous aimerions aussi vous accueillir chez nous avec amour, en ouvrant grandement nos portes, en ouvrant grandement nos cœurs pour reconnaître aussi les valeurs de la culture ivoirienne. Et directement, Toké Nalikambo Etali, 45 ans. 45 ans de carrière, il y a Koffi Olomide. Toko loba pe toko répété. Koffi Olomide na bisarabino à chaque fois. À sa légende, à sa patrimoine. Koffi Olomide a faire partir na socle de la musique congolaise. Quand on parle de la rumba, nous voyons Koffi Olomide. Quand on parle de la musique, on voit Koffi Olomide. Koffi Olomide, quand il est dans une fête, sachez-le bien que tout le monde s'élève pour danser. Tous les amoureux de la musique s'élèvent pour danser, surtout de la rumba. Il est le consolateur, le réparateur de cœurs brisés.
Il sait comment donner la paix à un cœur qui a été torturé. Il sait comment donner la paix à un cœur qui a été bafoué par les souffrances de la vie. Koffi Olomide, il sait prédire par ses chansons. C'est un parolier, c'est un écrivain. J'aimerais un jour voir les ouvrages sur Koffi Olomide, décortiquer un peu la personne de Koffi Olomide. Essayons un peu de voir le cerveau de ce monsieur. D'où viennent les inspirations de Koffi Olomide? Koffi Olomide s'inspire comment? Comment est-ce qu'il arrive à faire sortir le mot et à faire rhumer tous ces mots? Hein? Il mérite les respects, hein, mes mamans. Il mérite qu'on le respecte. Koffi Olomide mérite les respects. Il ne mérite pas de fois ce que nous avons l'habitude de le faire. Il ne faut jamais chercher à voir, il ne faut pas chercher à reconnaître la personne à son absence. J'honore Koffi Olomide par ce qu'il fait et par ce qu'il a fait. Depuis 1983, nous avons vu Koffi Olomide et jusqu'à aujourd'hui. Si la Côte d'Ivoire arrive à reconnaître la valeur de Koffi Olomide, en tout cas, on est censé, nous, ses frères congolais, de le reconnaître aussi. On est censé de faire comme les autres. On l'a vu être intronisé. Donc, je vous dis que le jour où j'avais vu Fally Ipupa être intronisé comme le chef de Anamongo, et je me te dis, Fally Ipupa fait que hériter, hein, du sang de Koffi Olomide. Et quand j'ai vu Koffi Olomide au Côte d'Ivoire, et je me suis dit que non, Fally Ipupa, il est dit tic au tac avec son papa Koffi. Il peut être méchant, il peut avoir ses dérapages, mais n'oubliez pas que Koffi Olomide est un grand. La personne qui avait autant des albums plus que Koffi Olomide n'existe plus. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a battu ses records. Je salue la mémoire de notre papa, Taboulaye Rochero, qui nous a laissés. Taboulaye Rochero avait des albums plus que Koffi Olomide. Et à part papa Taboulaye Rochero, on n'a pas vu. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Et il mérite les respects. Si les autres arrivent à lui tendre la main et lui donner ses grands respects, et nous, les Congolais, on est censés de le faire. Ne cherchons pas seulement à voir les mauvais côtés de la personne. Cherchez aussi les bons côtés. Essayez un peu de chercher les bons côtés de Koffi Olomide et vous allez l'admirer. J'ose croire qu'il y a l'une des chansons de Koffi Olomide qui a peut-être bercé ton enfance. Il y a l'une des chansons de Koffi Olomide qui a apporté la joie dans ton cœur pendant que tu avais connu une déception. Qui n'a pas chanté Choc? Qui n'a pas chanté Pomme Verte? Qui n'a pas chanté Esimbité, Kotité? Qui n'a pas dansé Kotité? Partout dans le monde, nous avons dansé Ekotité, Ekotité. Qui n'a pas dansé Ekotité? L'Étoile du Nord. Papa Bébel Zancoulard depuis Londres. Tarabanse molokwa l'Étoile du Nord. Yosko yo, ozwa obanorbo ya Koffi. Ozwa Koffi. Okikisae na se ya ma papa. Na kati ya Congo Esengo Officiel Plus Télévision, on est là pour honorer nos artistes. Je souhaiterais un jour voir l'un de nos musiciens en dehors de Koffi Olomide faire ce que Koffi Olomide a fait, même au-delà. Qu'à la place de nous lancer que dans les critiques, dans les insultes, dans les injures, ça ne construit rien du tout. Ça ne construit rien du tout. 45 ans de la musique,
45 ans de carrière. Tobandi siko. Ba YouTuber bozana sima. Ken piana, ba leader. Bino bozana sima. Pourtant, on se tanga bi bozana kité. To bengi papa mso Zakari baba se ba Serge Kayembe. To bengi nani Serge Nangayo nani Hélène Kalema quadruple H Vanda pena pemeni wana. Koto to bengi Mami Lela Karibu variété avanda wana. Na bien bité son na bosani ba journaliste o mususu ba sala ba chronique musicale bien. Mais bah youtubeur, moi je parle pas de journalistes au balai, mais je parle de youtubeurs. Bozana sima. Pardon. Pourtant, je pense pas que vous allez. Tobandi. Tobandi, hein? 1983. Kofi Olomide a betelbiso ngunda. Natangu ya ngunda. Nani azalaki? Soro zalaki yakawa. Tobengi papa Bebel Zankula, un chanteur, écrivain, parolier, yazala pembeni. Poye penda boani à partir à Londres, papa na pesio bambote belé. 1984, tomoni Lady Bo avec King Kester et Menea. Boyebit. Boyebiton et Menea lo baka la kofi bato boyebite King Kester et Menea ba beta ka pende le roman penado na kofiolo mine eningisaka ekangaka. 1986 ngobila. Ken piano zala ki pe? Toyebite hein? Ah, toyebite. Ken piano? Ozaki na 1986, toyebite. 1986, je suis diva. 1987, je suis Dieu voit tout. 1987, je suis Ri d'amour. 1988, je suis Enrique. Bozalaki. 1989, je suis elle et moi. Nazo Lukabino bata 1988. Alidor, yo zalaki. Je ne pense pas. Yoza YouTuber, vana na sima. Boza na tang na bino, to benga bino. 1990, les prisonniers dormants. Eh, tampi. Maman, mais vous avez mon popo. Venez que maman, vous avez mon popo. Maman, vous avez mon popo. Hein? Vous avez mon popo. Vous avez mis ça à venir. Vous tenez une rigueur. Pardon. Vous tenez une rigueur. N'a comprendre pour toi pourquoi Côte d'Ivoire est Tatawana et intronisé en coïncidence il y a 45 ans de carrière naïe. Côte d'Ivoire baza somo. Baza somo batel bobi mais muto yazazi c'est une légende. On doit l'honorer. Hein? Tokei. 1992 wana ba biso ba mpaka de tozolo bato yebi makambo akati akone pas demandé quoi ba na télévision yekola tanga sala ba recherche ko sala bien. 1992 haut de gamme. Correct rive gauche. Hein? Haut de gamme. Correct, rive gauche. Et ça virgule, hein, na correct wana. Et puis aussi rive gauche. Yo zalaka na 1992. Haute gamme. Correct, rive gauche. Ozalaka ayebite. OK. 1993. Noblesse oblige. Bazalaka n'a pas YouTuber bozalaki. Pour ma camote aux olo baise âge na bisoté. Hein? Ah tous olo bela. Yazakle. La grande âge Hélène Kalema. Yazaki déjà wana. Bon. OK. 1993. Tolobi noblesse oblige. 1996 talande bokomi ko se retrouver. Voilà de Ken Piana va dire qu'on bimisa moi misisa muke V12 mais après Ken Piana to yeba ki okate
botika oloba makambo bino boyebi te nga nazofinga mutu te nalobi vérité 1996 V12 Ken Piana te azalaki na kobeta masolo TV te 1996 wake up boyebi te wake up Kinshasa Brazzaville Liberia branché wake up boyebi susu wake up c'était avec Papa Wemba babeta pene le roman ya makasi vande kanga dommage que basukara bien te bamakambo ekotaka ebele na kati mais wake up ezaki succès donc ezaki réussite moko total na batu tout bo consomaka wake up so boye barate ezara na 1996 c'était en 1996 que wake up et bimara ezara dio ya Koffi Olomide na Papa Wemba donc Koffi Olomide ayembaka na King Kester emene ya après na simanango nde ayaka na 1984 hein nda betaka Lady Bo nana nina Kester emene ya na King Kester emene ya nde toyeko zosko na 1996 ayesko ko beta wake up na Papa Wemba bato balobaka anglais bokomeka mpe kobongisela nga place wana so etolobi bien te toye sikoyo boko pato zaki ekatisa kolungalunganganani lwa mama tomoni basam chintu tomoni babona sebelebelebelana bozoye basisususu 1997 ezaka na 97 entre Afdel, c'est ça, en 1997. C'est ça, tout le temps bien. Loi. Nalina tout na nanboza akawa pipi ni ba refinga kofia. 1997 wana wona biso so bana mike kuna tozo ekula kuna kaka kobina kaka boye buroko toyo tala. Koffi Olomide. Sam chito ebi makamna zoloba. Basero basaka succès makasi basero okta bafali pour pata soloté basero ata fali soloté ale suko oto na mona bande kuna mususu ya kofinga Koffi téléphone respecta papa o na temps oyo bafali pour pata temps wana bazotanga bazana no bana na bandaku na 1997 wana loi ngana loi est-ce que Berlif est-ce que na loi fali azalaka azate azate o zo boya ngo boy ndeni o azaka te Berlif te azaka te 2001 Ken Piana yaka Frakata ba youtuber aya kele bakudila mame umana ngudila Frakata yo comme ba youtuber kakuna vous ça va idol yo non attend wana za kité tolo be no Ken Piana 2001 Frakata yindi toke wana Ken Piana pa bandi pe kaka zo ya kaka na YouTube mboka pasi bato ba message na ba télévision ezaki no moi pasi tozo mo ba nini ba mambe miso ba internet ezaki no na impact te ba série wana zo futa nanu te ba série wana ba vina biso ba Zakari baba basi ba kangi ba Serge Kaembe ba kangi Karibu variété kututile la kanga na ye mama na biso mami ile la respect côté kuna ba Hélène Kalema. Pour Hélène Kalema penza ezaki ba 97 98 pour Hélène Kalema yesko to bandie awa Hélène Kalema to bandie na ba loi pour na 1997 98 wana ezaki tangu nani akufi nani Pepe Kale sorti na epene officiel émission na wana betaka ngo na ba na orchestre mobimba ba juna numbafu so na juna mumbafu ba betaka eloko mo bo wana ezaka sko mi pena ya opese la ba kata rep ya pese la no émission Hélène Kalema tout ça la même na mo émission alo bakango asko to bana Hélène Kalema nanu pour na 19 na nini na 97 to bana Hélène Kalema loi toke na 1999 attentat to sota ki nanu Ken Piana vanda nanu zela na mke après wake up to zaki na loi na 1997. Après 1999, tout ça qui attentat. Attentat,
Après attentat de 2001 tu kozosco et Frakata. Après Frakata tu kozwa na 2004 tozui monde arabe. Oh totangi no ba single te hein. Ah tozui no ba single te. Bon. Tokei na 2004 monde arabe. Na monde arabe na ndeto mona pe ba cuisse de poulet pe ba yaka kokota na monde arabe ndeto mona pe banani. Bah de comme ça faire rigoler roukou roukou c'est dans le monde arabe hein Berliv puis je roukou les roukou na insecticide hein roukou les aka ya fali insecticide les a fait rigoler espoir nanga sonia bayokani basangani pour tirer na monde arabe, oui, si je m'en souviens bien, c'est dans le monde arabe. Après, na 2008, nettoyé qui kozwa Borizanga Kombo. Borizanga Kombo. Malamanto, qu'est-ce qu'on a 2001? On attend au long 1999 attentat. Donc qu'est-ce qu'on a 2001? Et Frakata, on a trouvé un backen piano. Allez, et Frakata, boye bat. Ah, et Frakata, yakana moto. Tala, et Frakata, tous à no bana mikie. Pour 2001, c'est toi no bana. 2001, on a et Frakata, mais ça sera terrible. On a ce qu'on a. Tando benga mo ba youtuber ba omeka mo ko ya okota bazo omeka mo vie mo ba chronique type bazo omeka ba kine bele pe ba formation te ba ni mo ko ya ko mo ko meka bazo luka ba kota ka mo mo fleurir bazo luka ba meka ka ko kota mo mo fleurir 2004 monde arabe na monde arabe wana ndeto mona ndeko na biso nani Ferregola a participé à Capé. Mon insecticide, si je ne me trompe pas. En tout cas, si je ne me trompe pas, c'était en 2004. Parce qu'en 2012, Abracadabra a raté. 2004, monde arabe. En 2008, tout le monde a boré Zanga Kombo. Boré Zanga Kombo. Boré Zanga Kombo. On a signé les qui à côté, non? Hein? Boré Zanga Kombo. Signé les qui à Zat. Hein? Boré Zanga Kombo. Tout ce monde en 2012, Abracadabra. Abracadabra, et donc, album mon kobo, batuba lobé là, au moins trop, traiter ka Koffi Olomide des magiciens, ou bien utiliser la formule magique. En tout cas, ça, et faire couler kaba encre na ba salive, il y a ba téléspectateurs et belé, et puis il y a ba mélomane de la bonne musique et belé, ba tobé ba lobé la kango, il y a même des producteurs, ou ba télémé la kango, ba lobaka lobako ba ko loba. Mais ils ont un exploit et puis succès. Ils ont un album monté à Koffi Olomide et les cas inaperçus jamais. Sauf au lobby bon dimango, en tout cas, c'est que ça a monté ma belle. 2015, tu 13e apôtre. 13e apôtre, et ça qui combattu aussi par le christianisme, parce que bah, le 13e apôtre n'a jamais existé. Donc, les 13e apôtres, c'est Koffi Olomide qui est la représentation de Lucifer. Batouba lobela 13e apôtre mais aucun Koffi Olomide mawa. Mais Ezalaka toujours paix exploit oyo à Salaka pe kakanakata musique nabiso comme un très bon musicien qui fait bien son travail. Azaka toujours moto oyo a les saka faire na ba rumeur té. Là, c'est les bons côtés de Koffi Olomide. Les mauvais côtés de Koffi Olomide, des fois, il est impulsif, il agit sous la colère. Quand il est en colère, il agit. Quand il est en colère, il peut dire quelque chose, on peut offenser Batou. C'est quelqu'un qui a remonté ma doukou. Là, c'est les mauvais côtés de Koffi Olomide. Durant toute sa carrière, et lequel a eu un problème et belé, comment on est ni à tankance, qu'on y a ta danseuse, après ça a kanda, à ça là que le roman peut être abienté, ou ça là peut être agir na minute soana bongo et bah paparazzi bazanga kate bazora ba image wana ya ko publier. Pendant ces 45 ans, Koffi Olomide a été toujours
marginalisé, discriminé par ses proches. Pour nanini azaka osa toujours musane malam, on cherchait toujours le mauvais côté pour na simba et pour simba réputation. Vu que c'est quelqu'un qui aime trop les dames, qui aime les femmes, et bah bazaki toujours na tendance Yako crispé et Yako lobake, c'est un monsieur qui blague avec le corps de la femme, qui ne sait pas valoriser la femme. Preuve en est, bah danseuse nae, azara toujours au tikabango à moitié ni. Et puis bazara ko comparer, bah danseuse nae na bah danseuse ya orchestre ya Félix Oisé quoi, au bazaki à peu près na bah timbre vocal manque au lelo, bah mbeli solo mboya au pur. À l'époque bazaki na bah guerre d'esprit ya makasi. O esalaki que bato ebele kiba na ko dénigrer Koffi Olomide, mais sur tout ce que bato bazaki toujours ko rencontrer sur Koffi Olomide, cela n'a pas fait de Koffi Olomide vulnérable. Au contraire, etinaye toujours asala kaka le meilleur, asala kaka oyo ya koki ko sala pona ko sepelisa bato oyo balingaka ye. Peu importe bato ba ko sur Koffi Olomide, il a été toujours le chouchou de tout le monde, surtout de femmes. Les femmes adorent Koffi Olomide comme pas possible. Pardon, entre Mibali Tona Bassi, na 45 ans de carrière, il a été toujours bien accueilli par les femmes. Tout le monde qui tango a mis pesaka kombo ya pape Benoît XVI. Tout le monde qui le lengeni ni batu ba telemela qui surtout ni kamone komati na Vatican, je vous dis, c'était sérieux. Koffi Olomide il a été comment je peux dire, harcelé par les cardinals, par les prêtres, par les sœurs. Bazaramo bato belé na kati ya congrégation na bango, et ça lara que Koffi Olomide a se retrouvé pendant na kati ya Petra. Et j'avais vu le maman, maman te kakana zandu, maman ya ba chambre froide, sanganaka, créer le Koffi Olomide kombo ya sika, papa fololo. Kombo ya papa fololo ba pesaka Koffi Olomide et salaka ba maman en pleine mission ba ela Koffi Olomide fleur ba latisa Koffi Olomide fleur na kingo ba lobi que to pesio komba papa fololo parce que fleur et se présentaka partout na fête na matanga moi si aboti na hôpital ba koye les fleurs muto abeli azana mbet hôpital ba koye les fleurs anniversaire ba fêtaka ba célébrer ngo na ba fleur moi si aboti ba célébrer ngo na ba fleur. Mouta koufi bayaka ko sala ba cérémonie obsèque nyonso fleur place ya ba fleur ezalaka espace ya ko déposer ba fleur ezalaka tomba to bozo ko s'incliner bayaka na fleur. Alors papa fololo biso to bengi papa fololo parce que ozalaka na biso na bisengo tout comme na mawa. Alors Koffi Olomide depuis ce jour-là, à l'attaque combo ya papa fololo parce que pape Benoît XVI écrit la cahier bas problème ba oyo ba yebi histoire beaucoup zonga la carte histoire peut beaucoup comprendre ma kamno loba nazana raison preuve en est fait rigola emba papa fololo baby partir en la publicité mon robot ya Skol Abouaka et papa fololo na katalo yembo wana 2012 aux yeux abracadabra, 2015 aux yeux 13e apôtre, 2017 aux yeux Niatankans. Niatankans c'était juste après avoir kolobé la Koffi Olomide qui a Niataka danseuse naie bamaka ouais. Vu que Koffi Olomide c'est un grand bouliste, on a préparé déjà beaucoup album na terrain. Akeka Niatankans et les gens parlaient et faire couler ba encre na ba salive. Koffi Olomide asaka na basi talaka ba lobelier akeko salanze mo ni attaquance boye na ba danseuse on peut ka babina ni attaquance donc ils a ba mauvais na ba bon moment où Koffi Olomide alekisi na kati il y a 45 ans de sa carrière to ekozwa 2022 légende et avant sorti à légende to mona ki Koffi Olomide kokanga na poto pour na ko traiter ke a viola kabasi mutu na mutu yaki na ba témoignage na ye ou ça qui vraiment ko déranger carrière na ye mais comme on a que vu que la justice est juste ba kitaki ye et Koffi Olomide azonga kinaye en bonne et due forme yango pour mona que Koffi Olomide il voyageait il retournait to mona ka bande konso ba congolaise na Paris auto kaka kisinjora afinga ka ba mama ya poto ba maloko pio et ça par rapport ya makambu o elekela ka Koffi Olomide kuna en tout cas na to sepela la kimia o ekota entre ba mama ya Paris na Koffi Olomide na bande ko na biso mususu batiela ka peki sinjora na se tanwa kenaka na wata ezaka terrible mais bakitisaka c'était à cause de Koffi Olomide de kisinjora
ba maman ya poto ba kanela kaipo afinga ka bato poto makasi pona Koffi Olomide. C'est pas quelque chose à encourager, mais to beton kana sa carrière ya Koffi Olomide pona ka ko ebisa bino que pendant toute sa vie et toute sa carrière Koffi Olomide azalaki mutu oyo makambu ya basi ezaki tout trop kosimba parce que il a le cœur d'une femme. Koffi Olomide a un esprit d'une femme. Et on va te dire que na sirène. Koffi Olomide a un mongongo ya ba sirène. Pour nani parce que après ça plus mon thème naye am naye na ngambo bo mwasi. Na uta ko lobelo ko moko awa. Toza na ba moraliste, toza pe na ba réparateur de cœur brisé. Et Koffi Olomide c'est un réparateur de cœur brisé. Il n'est pas un moraliste. Donc on peut comparer musique naye nananité. Nande konabiso Redi Amisi te. Redi Amisi il fait très bien sa musique, mais boyo kaba musique ya nde konabiso Redi Amisi et ça kamingi pona ko motiver jeunesse. Asala mingi be émission o ya ko pesa kilo na jeunesse, ko pesa kilo na bomoto, ko zongisa moto pour espoir na vie. Ata moto za ko lemba banze mwa mama na kende mboka mopaya mobembo na kiyo batelana Oliwa boni bobo yo boni na ngai yo la kaka ngai yo koya na ndako na ngai jamais ni wela kina mabele na koseka waneza ya yemeye banzembo ebele ya nani ya Redi Amisi et ça bah j'ai rabanzé moment oh le loso tobito parler un jour je recevrai pour vous avec l'aide de Dieu ni nani de konabiso Redi Amisi. Nous allons un peu essayer de décortiquer ces chansons concernant la vie d'aujourd'hui. Beaucoup après Dizarape Bamakambo Belé mais c'est un moraliste, il sait comment faire remonter le moral, mais ceux qui t'okei na Koffi Olomide, lui c'est un réparateur de cœurs brisés. Surtout Zubanzembo presque belé ya Koffi, to simbi ba Fouta Diallo, to simbi ba Choc, to simbi ba Étoile du Nord, to simbi ba Pomme Verte, to simbi de Koffi azana banzembo ba Aspirine, banzembo Koffi. Fote nyonso ya ngai nde pona linga kio na vandi na ndako ya miso ekotanga ngai pona bolingo na senga kio ezanga réciprocité. Tala Koffi azana ba maloba moko soki alobi aloba na yango moni plus basi basaka mingi na ngamba Koffi Olomide et bandaki toujours ko créer Koffi ba problème. Il y a d'autres femmes au bazaka ko harceler Koffi bango moko parce que la femme c'est l'oreille. Koffi asalaka effort alonga lito ya mwasi yango bomo na pelelo fali pupa oke na même lokolo fali pupa alonga lito ya mwasi yango moni mingi fali azaka aimé pas basi batu pe babengaka ye PD homosexuel pona nini bisexuel pona nini parce que alonga côté même na ba danse na ye bomo na travailler loquette on a mingi alandaka toujours ba ya Koffi Olomide qu'on le veuille ou pas. Tout qui est clôturé na biso, tout qu'est-ce qu'on na ba album du groupe Quartier Latin International 1992, pas de faux pas, tout le monde 1994 Magie, 1997 Ultimatum, tout le monde 1998 Droit des veto, tout le monde 2000 ans Force de frappe, tout le monde 2023 Affaire d'État, tout le monde 2006 Danger de mort. Donc tout le monde est sous Maxi single, tout le monde a 1985, Iko Mele, Iko Nyuma. Tout le monde 1985, on a maxi single, hein. Likambo ya soudure, Keba, 85 volume 2. Tout le monde 2005, Bomanga Nelenge, Zaki maxi single. Tout le monde 2009, la Chicota Papa. Chicota Papa. Chicota Papa. Ouais, mais Chicota Papa. Chou, chouchou, pour des toits, pour d'amour, pour des toits, pour d'amour, Linginga, marie-moi. Ouais. C'est ni les cœurs, maman, si. Alors, Chicota Papa, Chicota Papa. En tout cas, Chicota Papa, non, ils auraient préféré. Et 2015, Bana Zebola. On a vu que Koffi Olomide naba anglais ebele to tangeli bino album du groupe nae Quartier Latin International to kei pelisusu naba maxi single et pour comprendre qui est Koffi Olomide. Personne de ndakala baobet ayeli bino awa
étant un journaliste professionnel, malgré tout ce blague na kati, malgré tout ce makamsona, c'est un peu de voir sur le parcours de Koffi Olomide, le bandeko ba éviter ba lyrics oyo pendant que tozo loba Berliv ozana on pe na maboko a petit la bino on pe liboso écran et pendant que to loba wana Berliv déjà au 20 ans liboso écran wana pour boba na pena pe moi ko comprendre muto a éviter simplement capture l'écran to OK na Google o luki kamba moko ba album ya Koffi Olomide sur parcours ya Koffi Olomide et que ça là bien makasi directement tozo ke ko clore na likambo oyo etali matanga ya Koffi Olomide ya nani ya Ferregola ndenge nini azala Koffi Olomide akendaki ko compatir na e bino bato mesana ko loba mabe ya Quadra peu importe nazo loba parce qu'il n'est pas parfait Koffi na ba mabe mususu pe peut-être sala pe batu o nga pe na yebité parce que naza anthropomorphique te na yeba Koffi pisika zali o azo sala pe na minute tito sala émission mais mutu o ya mona ka pe liso mona keza bobele nzambe mais na auto moni makomi zo loba biso to lela na batu basa ko lela présence ya Koffi Olomide et couvra ki bande ko nyonso pe ba ya kité to mona ki jana nazala ki wana to mona ki bande ko na biso so problème ke ni mena cadre ya musique to mona ki papa na biso Koffi Olomide ayaki wana consolaki motema ndeko na biso Ferregola malgré akenda bima kuta orchestre si sa contraté atde bayemba nzembo asala ngo clip te mais atalaki nyonso wana te ayaki alors eloko na pe na osinga na ba papa nyonso tu ya musique boza mitema munene ya ko supporter bana na tango apasi nde to mona naka to zela te que so ezaki par exemple Ferregola kufaki est-ce que pe bino boza wana boyinga boya te. Non, présence d'amis les acquis très important. Toko le très important, toko le très importante. Toko le que votre présence est acquis importante et na misu na biso. Non, les acquis très importante. Il fallait bozala pour épée ça fait Ferregola makasi. Courage toi Ferregola ozako sa journée qu'on a en Côte d'Ivoire, ozako ko bete so concert o tozaki déjà ko zela yango, les acquis déjà na kati ya programme malgré ozai outi na matanga mais tu es toujours en deuil pour na biso na ba africain to vanda ata 6 mois matanga, 4 mois, 3 mois matanga ça dépend. Le lenge o bozo le lande kona bino atolobela ki likambo ya cérémonie oyo ba introduisa ki Koffi Olomide en scène la Côte d'Ivoire et à part ça to lobeli likambo ya parcours ya 45 ans ya Koffi Olomide. Quant à moi personne d'Akala Borbet, je tiens à vous dire au revoir. Nabi ke to komi pena na suka mingi na pesi mbote nanga na bandeko tout oyo ba soutenir Koffi Olomide boko milanga na plus de 143 999 50 58 41 Kinshasa mboka te boboliko buka bango lokutaka sikote ka mboka te lobby batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.